Salut la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a vraiment Bozolanda. Émission de Bisso. En tout cas, on est ensemble. On est ensemble. Famille Libote, toujours. Famille Libote de Maman Belvi Candela, patronne. Balobi Poutine na bango et pas na biso eratakate hein, vous êtes toujours en avant vraiment famille Libota. En tout cas balobi au côté au like vidéo vraiment et que ça la biso bien tant to kota ka to like ka bandi konanga like na yo et que ça la bien et que ça les chaîne et kende liboso vraiment te profiter pour en couper ça y moko balobi la maman de famille Libota, Poutine na bango, vraiment topé mbote bisika pazwami maman Belvi Candela patron na maman Oumela, Nzambe a continué toujours ko batela yo malgré mi pepe nyonso oyo ezo tambola, vraiment Nzambe a batela toujours. Na pesi yanga famille Libota en tout cas, na pesi bino mbote bisika pi bozwami la famille. La famille vraiment elo konaye koloba awa bomoni vraiment titre nanga bomoni miniature nanga bandiko nanga lelo vraiment toye ko beta masolo yo etali film na biso il y a quelque chose à parler vraiment oyo et ça là qui oyo atirenga lelo na ko meka ko beta masolo to meka ko sola un peu parce que nous sommes famille. Quand il y a quelque chose qui ne va pas vraiment il faut tout solango, il faut tout beta masolo lango, c'est très important. Balobi la famille reste la famille est sacrée. Quand il y a quelque chose, il faut les durs, c'est bien vraiment la famille. Yango bomoninga vraiment mako abino na sepela ki kosala vraiment vidéo oyo par rapport il y a film na biso oyo les cas balobi mais à qu'il pas film na so vraiment iso les kanaka tia Belvi TV la famille to mekana ko sola lisolo film oyo to mekana ko beta masolo et puis par rapport ya biso bato famille Libota par rapport ya ba commentaire na biso na bisika tozo kota o etali bandi ko na so ya famille Libota la famille nazo bela par rapport ya film nanu na ebité eza question na tout les hommes autour na tuna ndeni bino bozo mona film na biso qu'est-ce qui ne va pas na film na biso et loko nini oyo bozo remarqué na kata film na biso oyo ezo passer sur Belvi TV et loko ni ya mabe o bino bomo na kata film comment ba défaut hein moi ba biloko moko boye oyo ezo sepelisa bino te sur film na biso en tout cas bokoki ko décrire en awa bokoki ko tia ba commentaire par liboso to bande ko sa ba live sur ba film na biso mais tozo beta masolo film ndenge lekaki ba pour ba contre tout mais pour le moment le quoi nazo kendara musala ezo ko semble vraiment difficile pour que tout me ko partager tout bande ko partager mais et puis ce qui nga courage na ko lobelo ko selinga vraiment kena ko sola masolo film là par rapport ba film na biso c'est vrai tozo beta masolo ba film na biso et ça na de comment à ça qui commentaire à lui non bon ça va promotion va film tout va film les autres la maté oui c'est bien de le dire que tout ça va promotion en film mais en tout cas ce côté la plupart ya ba communicateurs nyonso ya Belvi et to banda ba émission na biso to banda ka na film biso vraiment en tout cas et loko wana na ebi que tout le monde oya dans la famille Libota aza communicateur ou communicatrice n'habite so bomonaka et pas batumsu une personne ou deux trois basala ngote mais en tout cas la plupart ya batumsu vraiment balobelaka Belvi bazalaka na pona ko lobela d'abord filmer ko beta lisolo filmer ko encourager batu ba ki kota la filmer ko yebisa batu ndeni ba ko kota la filmer de même pona nga nazala vraiment attaque mission nyonso na ko sala na bandana na ko beta lisolo film ke to keta la film to consommer film to beta lisolo film alors ba commentaire musu sezo ko arranger bisoté vraiment bo pesa biso courage parce que tant date ça la promotion film les bandes to lobela film na biso to lobela ngo déjà yango ande tout ça marketing ozo mona to beta dali sur la film chaque jour to tia émission tant to beta déjà sur la film et c'est important to beta ngo na tina alors ils na batu mususu tant ba sala ba bilo na bango ba lobela mutu mo quelqu'un ba beta ratali sur la film té mais au moins biso na famille Libota to beta kama sur la film na biso avant toute chose vraiment bande ko na biso ba bande ko na sa famille Libota to pe batu mususu en tout cas vraiment beauté na rapso regarder par rapport à ma cambouana parce que parfois ma commentaire est décourageant kabatou parfois donc c'est un peu ça mais on est famille quand on dit na oloba famille reste famille
quand on est famille, c'est la famille. S'il y a quelque chose à arranger, tu arranges. Bon, on passe. Deuxième chose, c'est ça. Na mona qui commentaire, il y a moko, il y a biso famille Libota. A commenté qui la chaîne, mais la chaîne Moussoutru, il y a famille Libota PKK pour ne pas citer le nom. La chaîne Bandé Kolobia PKK, il y a un film, et quand il y a un bandeli, malgré le titre qui Moussoutru, mais en doit être du soleil, un film, que film, Boubeto, côté total, film, tout consommé, a bêti moi histoire à film, ils ont kende, tout. Il y a des commentaires, la mona qui commentaire, moko, basalaki. Moi, quand famille Libota ça qui bidon film il a quitté côté il y a le moni ezota la mati en tout cas commentaire wana etika kinga vraiment na bidon non en tout cas il faut na ko l'émission par rapport à commentaire ozo mona donc il faut te ko lobela parce que bla wana il faut vraiment te meka ko lobela ngoto parce que ça ba te belé bazaka na barkima ba na posa ba loba va transmettre l'homme ou transmettre à Poutine mais bazan a ba difficulté koloba loka bana ba difficulté koloba moya ko ça autre mais mais et le kolenga na bande ko na biso ba makamba bongo so bo commenter c'est mieux ya ko benga muta c'est l'émission ko meka ko talisa mutu par rapport à film qui ko koma na commentaire parce que commentaire etikalaka tout le monde ba otalango. Et ça, on a belé puis bakota kabaza ba famille Libota te mais bazo kota tant bazo kota bayo qui déjà qui est bino moko famille Libota bozo komake film ils a bien té ils a propre té mutum so ko zappe commentaire wana ba kino ba ki ba salé longo pe analyse de ba misa na boyebi nde batana ba kindaka alors ils a vraiment bien té pour na biso ba ta famille Libota ya ko chaka ba genre ya ba commentaire ya bongo ke film eza kitoko te non attends que famille Libota siko yango na ke ezota la mate so ki film eza kitoko te nde yango yo mo hota les ati yo za famille Libota na ndaku biso to yebi mama ko ko lamba ka mapsa lamba ka beta ka biloko alamba ka penza so mapsa lambi en tout cas mi sape katana na bandaku mais il se peut que aussi jour musu pe cause que maman lambi kitoko te on m'appelle que aussi pe na biloko wana ti la famille mais orolia o lio za na choix te po ezaka biloko wana ngona fo lia wana choix to ko lia c'est pas que rolia biloko wana te po eza kitoko te non lia po eza biloko maman na bino. Deuxième exemple na pesi exemple ti maman abino ateka malewa boteka malewa pa abino boteka malewa yo za poso lia biloko la bino pene vandi mama bino te kama desu au moins ma desu neza kitoko te o telemi o parvenir ko kende bisika mususu ba o teka oki ko somba na yo biloko tiki biloko ya ndaku na bino ke somba biloko place mususu po ya bino neza kitoko te. Est-ce que oki o sala te par là je voulais dire quoi. Attaque to moni belle vie film et oh et sali na le but que film la fait mabe parce que mutu na mtasa na contenu ni o azo de la film wana ponga na ebi film et pas belle vie ezaka ba leçon auto tiraka ba film belle vie ezaka ba film monte pour esepelisa biso ce qui dit non eza ba film moko ezaka photo so ba leçon o eza na kata film et non et c'est qui sa biso to seki non parce que na ko seka to zo lo côté malonga ya ba film mo photo zo leçon. Parlant dans ton gars toloba, la 7e partie totale. Comment là, Cardozo ndenge boba il directement ndenga gangi bongo, même Cardozo moko ezo lekela. Tu éviter qu'est-ce qui est caché dedans. Tu éviter. Tu découvrir on a quatre films. Ngana moi déjà 7e partie déjà possible sur image mususu ya film. Ozomona. Film ko ko za ma lili, poto message déjà comment la film a baisé za kala ba ngwa so makambe belé dès le premier épisode. Mais peut-être oyo et ça n'a peut-être au moins la suspense au moins ma cambébé peut-être dans la 7e 8e tiers aussi là au moment tout ça la patiente ou patient il y a quoi dans film la biso et pour tout le monde qui filme ma bé tout me ka ko benga biso tout ça la ka analyse oh to ko transmettre message pas Poutine que to commentaka ils a vraiment qui to côté ozomona ou bien ko comme la belle vie mon en privé parce que belle vie na Instagram na Instagram so côté privé za la kawana
okoki kokomela amonaka ba message c'est vrai appel azwaka te parce que tu ebi mokili on ndenge komi mokili eza vraiment mabe akoki aux appel ayebi mutu te azwi appel bien que yo za no famille libota consciemment mais belle vie peut-être azana mo ba ndeka boyebi réseaux sociaux ndenge ezokende mo ba réserve ezali ozomona akoki aux appel mutu musu pe botam sa kosi ke na famille libota mani famille libota te enregistré ye tu vois tout ça belle vie akoma ko banga vraiment en tout cas comment vraiment ko banga ceux qui ont la poste ko direct pas belle vie oko le kata par ba communicateur na ba tonton yam ba des mères banane za kuna na Kinshasa ba ko passer message mo direct belle que non on vraiment ta famille bota ba bandeni ba osala pour que soit na belle vie au cas contraire oko ko komela na Instagram na en tout cas maman ezala yé moko azui message ni en privé maman filme vraiment talaboy sika boy qui a coachon la mission biso to salaka o mutu to za kana posa kota yo kana ba commentaire nini ba komi point zalaka biso to za kana so koti na mission pe ba voisin koti pe bo koti na ba commentaire o tala mutu muso ko profiter kana na commentaire moko bo ya profiter na zika commentaire wana pour que assez la ngoma kambu muso ya mabe aya ko sala pa chepe commentaire ke uti na famille bota chepe uti na chaîne pour na ka ko déstabiliser o ezali chaîne na sa belle vie TV yango penda to na mona ki message ne pousser ngana ya koloba ngai nazomona nanga mabete c'est vrai film eza lent mais nazo donner ba message o ba message clé o eza na kata film wana ozomona il y a des messages o eza na kata to ba film ba vu total ami ba message total ami ba leçon ni o to dégager na kata et non que film eza kana ngwasuma film eza soki ndenge ti ka pende n'expliquer bino so pe mutu moko be yo comprendre que film oh et ça vraiment des films bébé bêta katé to comprendre attends que notre maman nous sommes là tous en a besoin ko photo tala so ko za famille libota ya solo ata film yo zo mona ngo film o taper pena ninge tapato o tala ka ko cha vie ozo mona o tala film ko cha vie o tali film ko ti si vie si vraiment za famille libota ya solo ozo mona o ko cha vie pa maman na bino o ko cha mbongo pa maman na yo ndena uti ko loba na pese exemple ok coach bon pas voisin te o coach bon pas tout mususu te o coach na libota na opo bike te so na coach simbo et pas maman na ngana sombika biloko malgré ça mabe na kufa pete so na le biloko onka bongo na kufa te na somba mbo e kota pa maman nga parce que maman nga a osala pona nga me ba te libanda ba osala pona nga te donc c'est comme ça makambo su photo zo ngona ba angle wana to zo ngana ba angle ta film ngo eza ngo vomela ngite na otala na nga te na tiki non tant que tu as mis famille libota tant que tu as pour soutenir Poutine quelque soit filmé ça ndenge na dimension so filmé ko kozala biso photo tala tata ko miloba na biso moko ke te filmé o beti penate beti biso moko to miloba we to ko ça partage na mutu moko bengi to chaka ba numéro na sa téléphone o bengi to sali partage par rapport à film mais ko comment on a ba commentaire ezo bima propreté ezo sonner vraiment ma bé s'il vous plaît famille libota to se comprendre et ma vraiment ma bé ba voisin nous sommes na baza makambe bébé ba ko ba ndo pe ba ngo ko ba filmer ba ngo eza ma bé oh de l'autre côté ba voisin bango ba kumisa kaka ezala mabe ezala kitoko to mona ba filmer ba ngo ebele ma mabe me baza kana ka pona kumisa mais biso moi maman la c'est la so ba biloko kitoko ce qui jour moko yo monyo mabe ponga moi na pe filmer mabe te mais oh amoni ke amona ke filmer on eza vraiment des Poutine abeta raté ça se comprend biso to ba maman la banda kutolamba kaya mo po lamba kitoko beta ka meju mo be pe o gafé mais yango te ngolo ba ki esisio makasa ko lamba non yango la te la famille to me kapena ko revoir façon la ko commenter il y a façon ça vraiment ko commenter to me ko revoir ngo e ko sala so bien e ko sala belle vie bien e ko sala pe bato nyoso ba yanda so bien parce que ba commentaire ma bien te zaka vraiment bien te ozomona to sepelaka kopesa ba nini o ba vaut mieux kopesa moi ba benga ngoni ba défaut par rapport à loko ko préciser au moins sika boy et sika boy fallait qu'il y ait boy voilà c'est bon ozomona voilà c'est bon film en fait l'équipe mais sika boy fallait qu'il y ait mais kolobaka directement du coup que film eza kitoko te wana eza bien te
mais okobaki non nde tosalaka bapour bacontre nde na bandeko kosala mwa live tobeta lisolo ya filme film eleki ndeni koto bomonaki o ndeni koto befali tomonaki fale kende be koto fale kende boye tobandeki komona nde mama fifi ya bandeko ya azongi te fale kende ka bongo moni so ekendeki boye enga kozala boye moni so ekendeki boye enga kozala boye tu vois c'est un peu ça mais okoloba directement ya kokata directement que film eza kitoko te vraiment en tout cas la famille to doser en place wana to yebaka ndenge nini ya commenter pour et ça là vraiment bien et kende na mato ya bato musu te ba interpréter on ndenge na bango famille libota en tout cas vraiment tout ça l'effort pour les autres komaka ko bon c'est que ça ba faux continent tout ça vraiment fort ya kotika ko ça la ba genre ya ba commentaire wana eza vraiment kitoko te voilà. En tout cas, tu as c'était en tout cas famille libota to consommer film. Biso moko to za batwana to za bato to ko panza film na biso moko nanu. Ce qui ndé to za ke belé boy to kotaka. Mutu moko za partager ba film pas bato ta 10 personnes. Et ça la bien. Film ko tu yo moko no ba liko partager pas ba ndeko ba famille na yo partager. Au partager pas connaissance, tu as 10 personnes au total yango. Et ce que pas na biso moko te mais to partager pas 10 personnes. Film ko talama. C'est parce que biso moko lo to partage akate. O tie moi na statut na yo. O boki on a moi Facebook. O jeta moi extrait mon ki a belle, o boki na Facebook na yo batu musu ba kotra na ça ba kotra par rapport ba extrait wana. O boki moi extrait sali mutu. Fais au film non, ils ont le canal chaîne nino. Et puis c'est ba tout courage à retard. Ozomona babilo konyo so ezaka belle vite mo kaza na charge ebele ba Sylvie bana makambe bela ko sa biso ba o atanke ba fan to lingra belle vie to na posa ba film na beta ba 100k de votre ki ko sala yangwana ozomona de votre ki ko sala yangwana ko se sacrifier ya ko partager lien ko tu to partager pas bato na WhatsApp na biso to kindi kubota na film chimo commenter de kota na film ta film muta ko tele pesi mutu courage mutu pas comme kokota na kata chaîne mutu pas comme kotala comme kolanda belle vie à travers yo ozomona to loba ka te meto ba pe ko partager c'est très important to kozana ce que le mo be rendre mo ko koti bino bato msu to za to zolo bato beta ba film to tika makambo wana mais ezaka na bino mo ko mona batu na biso moko ka komona pe batindelo lien et le mot l'équipe batindelo le temps batindelo ngolo bani pour qu'on sait la analyse alors bino bozo chapso pe na ba 3 bonde baloba en anglais donc trouble na mutu to zo ebate ba msusu balingi to lobela so to moni likambumbo to lobela ba msusu balingi te sko to zo ebate eza chaîne il faut to check apeto sepelisa nous sko to ko sepelisa banane to ko tika banane. Tu vois, quelque part, après, vous sunga biso te vraiment beau sunga biso famille bote, s'il vous plaît. Nous sommes là pour la aider. S'il y a quelque chose à dire, tous un peu tout ça numéro de téléphone biso, bobenga biso bolo bana biso, tous en là pour la yo kabino, soto yo kibino te. Toi na batu soto yo kate pour bino nembo coach la soba vie. Osomona. Alors tout comprendre que ça la bien. Voilà la famille, yango kana qui vraiment ko yebisa biso to consommer film. Oh s'il vous plaît, to na minute to focus vraiment des mots mama loba, to focus ko ça la vraiment bien. En tout cas na tiki bino, so na les ebino bo limbisanga. On se retrouve à la prochaine.